Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre. Bon, la famille. Entre-temps, on a McDo. Entre-temps, il faut que les 5 toi na billetterie et au fumama. Toi na bangune belé. Mille frères de ces boss en boca. Les 5 tout ça ba yine belé. Alors, ba yini wana ba c'est la récité mais ba c'est la échec. Biso photo là ça va de quoi on est capable. Photo là ça va de quoi on est puissant. Ban à Londres. Vous voyez que mon soldat est où à Londres. Au soldat tout prononce en anglais. Alors tout ça la musalango kitoko. Faut que sa producteur son à sentir que non na toucher produit ba toucher raté. Il faut producteur à sentir que na toucher les mots ba toucher raté. Dans ndenge zawana soka billetterie fungwami. Producteur fa mona moni pression moko boye et yaka pena boye a sentir te na ju faux pression. Faux producteur a pression à bongo. Bo sala pela billet boye ko, bo balusango. Et puis ça peut ba producteur mususu son ba sentir ba mona ke to toucher muto aza plus puissant. Les 5 billetteries vous allez ouvert. Alors pour notre union sur Oyo azala besoin de participer na événement Oyo ezana Londres somba bien na yo à partir des 5. Biso motivation na biso ezake tant billetteries au fumama sold out ça la journée moko. Pour ceux qui bozo sala ba sold out la journée moko et ben ba producteur ba koye belé. Pour ba producteur bazota la produit azana na sala ba sold out na mkolo moko boye. Azana na sala ba sold out da 2 jours na 48 heures ça les sold out et ben di producteur mususu. Et ça marabongo. Ba producteur faut ba sentir. Bino boutique espace te po to komi na game o ezake espace tikala te et carré tikala musika donc muto akolia kolana na sima a sentir que tina zo ya boye na su na niveau na été pe na komate. Monde o matane escalier. Oso comme déjà à 10e niveau, mutumo asana na première escalier. Donc tu yo comme na 27e, ya zo ke m sous na 5e. Donc ça ali kolo. Donc faut bosser les carré tikala bongo. Batunyo so ba roya na sima, batunyo so ba roya na ba production na sima. Faut pas sentir que to tikala musika. On a loba quitté. Ah, il y a McDo. On a ça c'est exact. Je répète. Exactement. Et là, quand on a poto, on a un pays international. Zuwani moto yakani tofanda olisanga zuwa mai sokola maboko sambela nzamwana nzambe alimbisa bato nadina yo the bundle in Gambia, yo.
Poto bondeli Yesu Masia. Ato komi na mbongo ndima nzambe ndima. Ato sali masumu mokili ezali bongo. Tosengi yo kobika yeye poza mwana nzambe nadina. Potika mamilo afanda, mamilo asana ba déception poto ezo yate a Jésus avancé a bali pété. A chaque maman malonga tu. 30 ans de carrière mamilo asuki ka bongo. Potika afanda. Bino boy éviter. Ba commentaire musu se chora abantu mutu ka usa dépression akufi. Ba mamilo ana so a raisonner la carrière na nyo so la ta ba Weston. Na ba pantalon minene. Weston na robe na suki ka bongo et matisse a viande. À cause de la dépression. Pour ce exemple ta valoriser Weston. À la télé on tient ba robe mamilo. Maman na lata ba Weston a chango na ba robe a chango na ba veste. Mais Weston est suka na Congo. Et traverser un pays international. Mami yo limbisa nga funa ho to yo funa na ndaku pamba. To bonisa déjà limbisa mama. Limbisa zanga te ba commentaire o bino pe botika otanga ko mama milo. Yo ba problème na ndaku. Ero boazo benga déjà ti. Mami lo limbisa nga mama. Nga ite faute na ngate. Faute ta commentaire. Non, mais la funda nga nyoso na ndafu na lina. Bon, to bandisco live. Kwebi na moyo yo. Koke koma su gu. Na ebite so nga kam na so ka ba gu na so yo ka to ba kinyo so ba so ka ngo. Koke koma gu encore. Bon, tout bandi. La famille, j'espère que publicité on a aussi la à chaque fois qu'on a besoin ça a besoin bon solo pour sonayer. Na bisa bino tout ça ba skin care na biso na ba le ils en décembre hein? Le 12. Alors ndenge tout ça bongo billetterie ezo fungama les 5. Gamme boeza na 60 €, mais tout ça pe na promotion. Bo contacter nga na ko expliquer bino ndenge nini ya ko sala pour na ko zo na promotion. Gamme boeza na 60 €, 3 boy. Mais tout ça ce qu'on a promotion, so promotion est sili ndé ko zo na 60 €. Mais promotion to komi na promotion, contacter ngai ou soit toke na page na nga au mona ba numéro ils affiché. Il y a NL Cosmétique, bo zo ba détail nyonso sur gamme mona ba numéro. Il y a NL Cosmétique. Tout n'a pas de détails à repérer Sabino. Donc voilà. Somme à la minute, c'est la promotion. Pour les à 60 €. Donc voilà, DJ Swag, j'étais salé. Meilleur DJ de Bruxelles. Alors la famille n'a lobby, quand on a un événement, billetterie au fond, le 5 août. Alors Babakou qui bosse à Msala qui toko, n'est pas mesana, bosse à Msala la bino bien. Donc ceux qui ont billet fungwami, bola sana banguna, ok. Na Congo wana na maboke nil ne comme elle mutu moko ta kokani na ye pe akozalaka te aza susu akoma incomparable quand on parle de Sila Bissau na maboke na Congo aza incomparable aza la mutu to comparer na yete aza mutu to telemisa kuna na yete apela mutu to sala na comparaison te aza pe l'adversaire te adversaire azate chobo remarquer nga na yaka suko lobela makambo asila te na batu oyo bazo finga ye pona monaka ke aza suna adversaire te batu nyonso bakoma koya kofinga ye bakoma koluka kodiembela wana babenga yango eza kodiembela babiloko na biso mpe tosala yango
omoni mutu mo aza na kombo yo ye ofandika obani ko finga ye obani ko chrétien ye mwana ekomi ko luka ko diembela. Alors nga bato na nyonso na mona susu tina ko ya répondre bango te ke na fandi boye mutu mo ka diembeli ye nga na ye ko loba na ye ko finga mutu wana ezalo kwa bo kabola na ye succès bo pese makambo pour à travers yo mutu olobelaka sila o pesa mutu wana makambo na kombo asila sans le savoir. Yon moment bato mususu ba fingi ba lobby na tala comme otala bango kuna pona Congo wana il faut qu'on se le dise si la ça suna mutu to comparer na été parce que c'est dit jamais vu na maboke mwana mwasi asali makambo aussi la zo sala taba olinga basa assemble parce ba fani wana mitema na bango ezo suwa ataba zo linga basa assemble place ba fandi wana mitema na bango ezo suwa bango na ba sentir que te tozakana mwana mai oyo toyeba ko batele te na minute oyo atiki biso musika nde baloba boliaki na Yesu me boyeba ete ke Yesu azaki na bino era mati nde boyo comprendre que tozaki na mwana na Nzambe nde makambo ekomi siko na maboke na minute oyo donc baliaka na mutu azaka na étoile bayeba te era mati na minute oyo bakoma ko regretter. Tout le monde regrette sauf personne ko bana na pape lombe okiti na batu nyonso batikali na sima bakoma ko regretter mais c'est déjà trop tard. Mwana Nzambe sa longwaki asa mataki akokita lisusu te bozwaka ngolu ya kofana na ye bozwaka ngolu ya kodejeuner na ye bozwaka ngolu ya kolia na ye ya komela vino na ye alesi bino na scène mais boyebaka valeur na ye te era matine boyo comprendre azaka mwana Nzambe ya solo potangu Yesu amataka batu nyonso atambola na bango batikaka na se muta mataka na Yesu na lola azalaka te muta mataka na Yesu likolo azalaka te bomoni mokili ndenge ezalaka mais soki babatelaka Yesu ba misusu batekaka ye te bazalaka na ye bien tina suka likamu msusu balinga bazwa grâce ko matana Yesu lo elongo pourquoi pas bo matana Yesu bino botamboli na Yesu bolie na Yesu bosali makambo nyonso na Yesu aso mataka likolo tika bino bato botambolaki na ye angaka matana bino ti preuve ane Elia mata bakunda ye te Elia mata likolo batikala kokunda ye te donc eloko ezangaki te pe Yesu amatana ba disciple na ye bakende likolo ensemble mais le quoi bozaka bata zua bata obo tekaka ye bosuka na seto bakunda bango bazala mabele to kutana na ba to kutana na mabele bazala mabele o ba rozela Yesu beta trompette bala muka basekwa. Alors vérité yango wana na minute oyo si la za incomparable na Congo puis asa incomparable na Afrique na Afrique mobimba si la za a comme incomparable surtout qu'il perd na base féminine ndeti boy bo comparer si la dette nanani ata bo temisi ni edo bo moni ke aleki ni edo la musika botangi la finini ya maboke Afrique na minute azo sa exploit koleka sila na tia Afrique mobima na tia Congo te po bokasa lokwa sila ngaza camarade na bino na ndenga ba Congo na tia Afrique mobimba nani na basi pende ya Congo e ya Afrique nani kwa leki sila na minute on Afrique botele misai azate wana to sakana ke zaki taya kala muta fingi biso pe to ye to répliquer to ye to sali ba droit de réponse wana zaki taya kala na minute o ta ezate pour avoir comme na niveau chrétien mutu oyo yo pe fo sa marambo ya zo sala yo pe fo comme na niveau ya komeli nde to beti équilibre to lobi ke to comparer le quoi na minute aussi la zane suna mutu taza pe suna diversité rando esili bino bato bo fanda na rando bo liaka na rando bo zelaka muta chrétien po boya bo sa be mission boye ba ke rando esili so monika journaliste abako ki moko ayiko sala émission a rando ayiko finga mutu na kombo asila bo tala te ponga na moni nga tina te bondo sala rando po sila za suna niveau mutu monte na Congo azate na ndenge ya temps normal azana été rando esili donc so muta fingi sila botali na misu botiki etie mo na ndenga ko bana na ndenga osili ça comprendre que sila na aza sous niveau na ngate na batne pe baboyi na moko répondre ya c'est clair tant bayara wala po bayibi ke bino boya ko répondre yon bayara nyonso faut bola ça vraiment que to mati niveau so muta mati bino pe faut mata na minute faut biso neto banda lukila ba américain makambu to lukila ba ivoirien to moni bazo pela to lukile ba makambu
ndeti bola minute tobi nana ngona na maboke ya Côte d'Ivoire kuna zo pela to luki ndeti nan to repérer amonika biso boto ani ko taguer to ani ko finga ye ou photo ça ndé bongo na minute photo luka batali kolo ba Congo ana TACT na minute photo tala nani na minute azo primer l'Afrique na maboke za nani trop frappé boto luki le pays ni do makambuchi il y a deux plans on s'appelle émission puis moi to traduire on a déjà pu texte qui déjà chapé texte qui ni et continue anglais il n'y a deux on comprend na fan ka ba ko finga nga l'occasion derrière ba uti wapi ba FC batasi là mina mais tu fais comme bongo oui au sein l'émission na OK na chat qui chapé lo ba traduire on comme en anglais puis et continue au taguer il n'y a deux il mon père fanda oh qu'est-ce qui se passe ba uti wapi batasi là bon ba niveau photo comme là na Congo souté na Congo te Congo ils ont mérité sous ça la diversité na si là ils ont mérité souté robatika les kara musika kara za musika bandeko botika ba sambla wana kara za musika bata ba mélange ba miniature botika parce que oyebi tout ça ba musicien pe na Congo ba salle loko ya ba 2500 places wana pe ba ko rotonde saté baza ndeti mutu loko Fabrice so ba PC salle wana rotonde saté Fabrigas ka so ba PC salle aussi la salle de spectacle abeta concert ko rotonde saté showbiz kuto ça un espace il y a 400 personnes Fabrigas a tondi sangote alors ce que muta boye bolibo ndo comparer les sous na bato aleki na ba musicien mususu na notoriété aleki na ba musicien mususu likolo muta boyete ba me ba tababoke en tout cas ngabo limbisa ngana ndeti ngai na kipananga su binote bo finga sila bo fingete na mona nga sur yo répondre binote pour asal de likolo donc pour te répondre ba karizé belé ba karizé belé pardon binote ba karizé belé. Alors le 5 août, je répète, la famille Tosalango Kitoko, pour y avoir copier sa souci là, level. Une fois billetterie au four, ma soeur a teketa à l'équipe 4 billets, poditeur et PC force. Ako loukele sous tala, ako loukele sous date moi yamba en Europe. Aussi la phase en Europe. Ah non nous est aussi si pour ça n'était. Europe une autre aussi si pour ça si la té. Il faut jouer en Europe après va loukele sous date monsieur au Canada. Donc billet tant aux fumwa mato bola sa force ce qui au muto en France aux en Belgique oyebi ko okene Londres te bato Londres pe baza o mususu baza incapable o somba billet bato pe ba yesika baza ba mbongo te donc ce ka billet fumwa yo mi sombela no ozana na Paris ozana na Belgique oyebi ko ozana na makoko okete dans un premier temps somba na billet za ka non na téléphone na yo to banda ko saba live a motivation muta azangi billet nani obimiseli biso billet to kabi ka bongo donc oza fan na ekoloba te o ngana kwa na okete moyena sombeza te batalon ba somba te ce ka billet fumwa oza na Paris oza na Belgique o mi sombeli no kaka o cheka na téléphone we fanda to yebi ba momo to banda récupérer ba billet wana pour to récupérer ngo so to banda saba live na biso muto azangi billet o azana makokite o azana makoki o somba te contacter biso to kabela pour wana sala maka même pas ba musicien ba mécène na bango ba somaka déjà ba billet na bango mécène moi ko ya somi 30 billets bazo pesa na bato bazana makoki o somba te pour tout le monde na poto azana na makoki a nyonso te bato musu bazana poto ape bazo souffrir bazo zanga ta 10 euros so yo zana valeur à 10 euros ya zana ngote donc bato musu non bazuite. Alors, aux Alandeko, aux à Paris, aux à Belgique, aux à Makoki, on sommes 5 billets au Missombeli. Troyer bandeni to gérer. Bah tu peux à Londres, boy ba ke mais années na mboka rabino. Place mon soldat ou t'es là, c'est à Londres. Alors, tant que carabilité réseau fond, faut bien la réception puissance na bino bata Londres.
pour Belgique l'accès qui puissance nango, Paris peut l'accès qui puissance nango, Congo Kinshasa peut l'accès qui puissance nango. Alors Grande-Bretagne ou toute l'Arabie Saoudite ou maman Londres, Grande-Bretagne wana. Bon l'accès yango une fois billetterie au fond, tout le monde déjà la moitié s'il pour la Londres. Le reste vous avez la Belgique, Paris, Nini, mais bino non vous à l'exemplaire. Pour te aider dans le carabino. Message déjà passé ou pas. Angleterre Mobimba. Mosomba. Ok? Mami do nanga bande konazo regretter yo na mama boye. Onya ko ba mamilo mamilo. Mamoyo. Yo collègue de Benande oyo fala que ozanaye de près de loin. Et ça si lati. Hein? Ne mama boye mamilo. Onan. Mamilo. Oyebi na makaba boye yonde penja olinga kozala. Yonde penja mutu olinga kozala penja fier ya kozala na sila. Po olinga otala bouti ne peso na groupe Simba omoni. Tala. Olinga kozala fier. Tando kosa mama. Okosa makaba boye mamilo. Oyebi fobo yeba oyebi nzambe makasi bana okara ba dénigrana ba famille on ba maman faut faire très attention ya ko dénigrer bana faut faire très attention ya ko minimiser bana na bandako la plupart bana nyonso ba minimiser le wakara pour tout le monde dénigrer. Moi non, baby. Moi non, moi non, va récupérer réalité. Moi non, ça baby. Moutou nyonso, je vous jure, moutou nyonso. Moi non, moi non, moutou nyonso chokab. Ne pas maman koulout, ne pas papa lek. Moi non, bon qui peut être bon cas chose moins inutile. Bon mon cas, oh déjà, Azenric, on va récupérer tes. Oh baby. Mais ngana ba ambition na ngai. Tona okola na banda oloba, ngana opusa mutuka na AJC. Na ndo oloba yango. Ngai na ofungola boutique, ngana ko mata avion. Na banda oloba ngo na age moya C. Dikunja masala na pusa mutuka na 20 ans. Na pusa mutuka na 20 ans. Batu oyo mususu banda mona bango nde baza bana oyo bako muta pusa mutuka liboso na na famille azalate. Na zara fier nango. Na sala makabu pe liboso ya batu pe nyonso ebele na famille. Na zara pe fier nango. Parce que batu bande ko mona yo lokola mukolo na bandaka makambu na ngai. Bato so balo bazo seka oyo ngada nganga na saki peda déterminé bani ko pesa bato ba mona oyo comme ko mpe moi sérieux ko bato ba ko moi ko s'intéresser comme ko mpe moi sérieux ko ba ko mpe moi ko s'intéresser to bandi papa to yo kota na yo zo andako. Et puis c'est moi kilo moi valeur. A combien peko la moi poango papa na matière avion na kei. Makabo ngope zozo ko na kei na zongi ba moni ya première fois te deuxième fois pe na kei na zongi troisième fois pe na kei. Pion na eko zonga. Na ya sko poto. Na zwamba mo valeur na famille Mobimba. Et comment penda valeur penda na comment penda respecter. Parce que oyo bozo kanisa eza o nzamba zo kanisa te. Nzamba za nesika mususu akanisaka bino bo kanisa koto nde ozala
bien pour la bino mais nzamba zota te bien awa te bien eza kotoyo yene na kosala engolo ya ngana tala ba tu ba ya ko juger ba tu oyo boy ozo boy nzamba bi asa ngolo na muto alingi to asa muto ngolo otala esiko zalelite otala l'état de santé na ote otala l'état d'âme na ote osala ngolo na ndenge oya lingeli. Alors faut vous faire très attention, il y a qu'on minimiser rabatu na vie on ne sait jamais. Donc il faut histoire à Silana Jérémie, il faut être à bino et puis ça bino leçon. Na momo e koma ki batu bakoma ko gumba mela mutu moko lokola nzambe. Batu bakoma ko gumba mela mutu moko pona nzambe po anini o soit disant amemaka batu pa maman livre. Tout le monde a koma ki kaka ma bolongo fe gumba ma ozota batata mikolo basana babana bakoki ko bota pe mutu wana. Mais le quoi bazalaki ka ba omona kai awa nde sika gloire efandeli. Ma bolongo zo gumbama et pourtant nzaba lobi ma bolongo nyonso zo gumbama mingongo nyonso zo ganga pona ye mais bango e komaki ma bolongo zo gumbama pona mutu mokili ko sanjo la ye bazo mona batu mususu pamba te so ezaki te biso to ke kuna te photo ke pa na ye ya me biso pa mamo livre surtout ce comme ndeti na ba période to ko ba août bayebi ke août septembre octobre pour bayebi ke da décembre maman livre faut benga bango ba ke koza biloko mikolo wana ata nani bengi ba na tournage soki ba ye lo ba yo pendo lembola ba na njoto ba ko yate pour bayebi ke faut ba lempa pour décembre kalate ba ke so ba enveloppe na biloko bozo mona mon ndenge ezali lelo batu oyo bakoma ki na niveau wana lelo bakoma ko regretter bakoma na samte mape bakoma loba so to fandaka na biso pe bien na silango to zaka na biso pe bien na Jérémie ango mais makambo pe ero peut-être ngere koma na niveau nde komelete vous monde. Dans la vie, c'est quelque chose. Ban à Londres, on arrive. Ban à Londres, on arrive. Je répète bien, on arrive. Bon, mon différence, vous avez la star, non, vous avez la vedette. Vous comprenez ce que passe là? Bino bagwara comparer ye na batu. Vous comprenez que si la star ba misu ba vedette. Quand na nemoko a 4 dates. Mutu musu pa date a tiango année prochaine. Une année après. Pour y avoir ça spectacle. On dit ba bien ba vedette. Star as ko mutu a mbwaka. Donc na nemoko ko chata 6 dates. Ata 10 dates pour un star. On accepte que na star na forcer fan té. Na koki coûte jamais ko tia ba date ke nga musika pour ba producteur baza libélé. Faut na tia ba date tala ndeti ya décembre oyo. To ana mwani. To na mwani juillet. Donc to ko déjà octobre et août. Donc déjà août. Donc to banika août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc surtout le mois août, 4 mois par mois. 4 mois 4. Et puis Londres mboko babe en aquarium, mboko emela rabat. Mais si loza ozu banga batu te ya yoyo. Hotel emeli wapi. Il faut tout solo non la famille. Donc on va dire il y a eu un banga sumba tout hôtel emeli wapi ya hôtel mi place ni. Aquarium au banga ngote 4 mois il y a promotion. Et puis ce qui est grave, affronter les Fali. Fallait obéir à la Belgique, si la obéir à Londres. Mais ya yo
likambo ekolekanga somo mapeke mati mikolo fona na Londres eza bisika bato ebele babanga même ba musicien ya Congo babangaka Londres makasi po bayebi ke Londres eza mboka moko boye la diva ti azoyenga awa ayebi ke sila aza su na niveau ya mama na bango te ayebi ke sila asa atiki mama bango mosika azoyenga neka po fa yenga kaka su eza te o balobaka ata mabange kofukama ata mabange koganga nde oyo siku bala diva bakomi kovivre yango yesu alobi ata bokumisinga te ata mabange koganga ata banzete koningana ata mai kobouge. Les conséquences ya koluka diversité. Alors adversaire aza lisusu te na monde ya maboke. La famille botika ko comparer si la na batu botika ko tia na ba miniature na batu eze loko to banda ko telemelango kutu avant kutu to koma na ba production nazoye ba ke batu déjà ba bandaka to banda de ko yebisa batu botika ko postara si la bosangisa ka na batu te na banda to banda lo ba ngwa facile azo ba production hein moi kuna na Congo tozolo ba botika ko tia photo asila na batu botika ka parce que elonga si la ka yango moko eza déjà visibilité pour na bato belé to bana ko boya likambo wana to bana o telemela yango elelo su ba production ye bino bato boyo karate botika ko sangisa elonga sila na bato aza su na niveau mutu mote omona mutu ozo elonga papa elombe otie ozo elonga papa boyo tie ozo elonga mutu mo boyo tie te aza su na niveau ya mutu te bino nde boninga koyoka boninga la vérité te ezali kambo sa assembla te makambo si la zo sala papa elombe atikala ko sala yango te atikala ko sala yango te aza conscient place afandi wana na toji na ye na ba pete na ye ki avocat ayebi ke makambo si azo sala ngai elombe na tikala na ko sala yango te ye mo pa yebi ke na sa motema na ye aza na ba respect fo pesa sila ata ko sa sambla na télévision ayebi ke fona pesa sila respect makambo ya zo sala na minute ngai na sala yango te soko tu papa elombe ayebi ke makambo sila zo sala ke na tikala ko sala ngote bo ba le reste nyonso bazawana ba le reste ba tikali wana allez-y comprendre quoi la famille allez-y comprendre allez-y comprendre Mama Gloria, bonjour. Bonjour Mouranangai. Bonjour Mourae. Hello la mele ko duka pena yango yo. Na baisser volume à télé. Na baisser volume yaya. Hello la mele ko duka yango Moura to sala be mission yo boye penza. Et koki jamais koleka inaperçu. Biso to zawana baba cook ya tongo. Tozana pena derrière sila. Nanya koloba misale monani. Oyo kapena banguna bakoti ndaku. Ansi yako bima yako loba. Kotanga bakombo te mama na ye tout à l'heure. Merci na kotanga te o libandi yako bima yako loba. Oyo azatelo kwa liboka pilipili yako bima yako loba. Eloko lobe zangi bango. Tolakisi bango qui est là. Tolakisi bango Moura de près qui est là. Londres tozala tokokende. Toke mo bondo. Ka ndengo lobi ka bongo mo beti pena foro taper penda. Londres bon l'acception qui a pasté qui pasté na nini. Bon l'acception pena ke boza penza. Bon l'acception biso pena ke Londres bozali. Pour France to pouvoir bino. Belgique ba lakisi bino. Mais bino be Londres bon l'acception biso qui a pasité na bino. Donc toza wana Moura na betele au bravo. Ako bengo na privé, heureusement enveloppe nous avons choueke na yo.
O baloba ke sila futa ka batu ba fingela ye sila muta bongo te. Ok, biso nde ba fani nde to futa ko balobela sila. Po sila finga mina nenge moko zwa idete. Eloko sampe ke sila tombo maboye. Eza na bilobela na bango. Eza na bilobela na bango ba fingi sila tongo midi poko ba fingi sila ba humilie sila. Yango toloba ko babora ka libanga na mbumo etela. Sila kida ya kotela déjà tongo atela. Mindondo atika yango. Mindondo, defait Mindondo atike loko aloba muta ko. Merci beaucoup maman, merci. Ozo pi baninga mususu tanto zo ki masimangonga. Aurore, fongola micro. Aurore soki Bonjour, bonjour Moura, ça va? Ça va bien maman, bonne nuit. Ouais, je voulais te demander, t'as déjà commencé à te préparer pour le visa? C'est bientôt, hein, décembre. Oui, je me prépare, j'ai fait des débuts pour le passeport. Ah, super. On va se retrouver là-bas. D'accord, merci, c'est gentil. Merci. D'accord. Madame, fongola micro. Moi, le bisso, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va maman, bonne nuit. Ouais, ça va. Donc, on a vraiment les 5 mois, on a eu ça. On a pas polémique pendant que c'est qu'il est pas moura. Allons, ouais. Pas une bonne belle vie à promotion. Donc, on a vraiment les 5 mois, ma casse. Pour ma bisso, ma auto, yebi, comme ma bolité. Nous allons depuis 2021 ou 2022, nous avons guerre dans ma casse. Il y a Gomez qui te zo mata. Biso to za te bi koma mu robu. Allô, bonsoir Moura. Bonsoir. Ma papa, nga pena yako loba biso to za ba cook, nga za na Allemagne. Naza abakuku ya 100% si la bisal. Nazo sepela kana musala bozo sala vraiment. Ndamba batela bino yebi ke bataki ezo ya vraiment ebele. Mais na yebi ke nzamba obatela bino toza toujours na sima ya sila. Biso toza kana na sima sila nazo sepela musala na bino o bozo sala pas de distraction na minute yo. Na minute tozo sala musala ka ya publicité na biso ya musala na biso. Oya ba voisin o nini etali biso te to koloba ngo te focus. Biso kana musala na biso ba cook to sala musala na biso. Yango to souhaiter bino ka ba bonne chance ndamba batela bino bokene na okande bokene ba promotion boye yango dezo tombo la penda souci la yango na pesi bino ka merci biso pe tozana sima tozotala bino mais tozape ba ku tozape batasila tozotala bino bisous na sepela no vraiment makasi banda kin na sepela na yo ndamba batela vraiment na sepela pe na 10 ans na yo ngape na melaki champagne. Ah ok, ciao, Kitangai. Bonjour bébé, bonjour. Bonjour. Merci d'abord ndenge matisinga na live na yo nazalaki na inquiétude mais na sepelaki oh baloba na français toute vérité n'est pas bonne à dire mais la vérité libère. Mon ndenge bo avouaki producteur il fallait futa bino biso toza bakuki ya makila. Biso toyela biso makambo wana te. Toye makamka ya sila. Continue mosala na bino. Maman, la vie est belle, faut la micro. Bonjour chou bébé. Bonjour. Chou bébé, vous allez bien? Ouais, ça va maman. Toyebi ke naza na esengo makasi collègue na ngai ya ba 10 ans ya ba réfugié. Oyebi ke ngai alinga sila mpona yo. Ah ouais, merci beaucoup. Même na ba commentaire nazo défendre yo quand on y a identité donc na minu nazo lo bango na linga sila mpona Moura banda 2023 dans le Moura zo défendre si les personnes posa rekoma bakuka donc na sepeli mingi merci. Bana déjà au ça ma visa ngana ocho code sango 150 € pour na biso ba réfugié. Ah ouais. Ah donc to kutana kuna. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Ah bah,
Ah, bonjour, vraiment. Merci beaucoup, Ndenge Omatinga na live nao. N'apprécie comme Akasi. Osala musala malamu, oza bien éduqué. Vraiment, merci na tout. Osala Lisa, Jaël. Vraiment, merci, merci, merci. Vous continuez vraiment l'embate. Nayebi que musala malamu ezala toujours na bitumba. Là, so makambo bien ezala ka na bitumba toujours. C'est que vous continuez toujours vous soutenir sur Nabino Sila, boyebi place bo wuchi na ye, bolanda batute. Biso toza babakou, vraiment toza derrière Bino. Sans Bino Sila pas azati. C'est que toi on a besoin na Bino, toi on a besoin pas Sila. Parce que Bino nimbo sala ba promotion na poto awa, Bino bo sala ke makambo ezala. Vraiment naza na Bino, na motema nazo soutenir Bino, naza abakouk. Naza pe wario na lela Jaël na ndenga mukete mais et c'est moi ayebi dada de kiki to yeba ina ese même kona kuta na Bino na osepesa Bino pa tant que abakouk vraiment na yebi ko occasion pe au monde na vraiment na ngaka na lo bano ko lembate na yebi ke benjir eza monde internet to eza monde moya buzoba bakola mukana to mabimisi likambo mais bo lembate bo za toujours wana to ana besoin na Bino sans Bino talaka mobulu to yebi internet ngo kindaka c'est que vraiment soutien nanga eza que beaucoup zalande boza we ba ke baba kuku ba sima na Bino c'est que soki za likambo ke baba kuku ba tia 1+ on est pour na to chapeau na Bino c'est que vraiment beau continuer de bosser na Bino ya ofele to yebi biso nyos c'est que vraiment ba bon courage tout ça la promotion malamu to kuta na Londres to monana et ça la paie bien c'est que l'on a ko lobaka yangwana merci pour tout hein. Merci vraiment pour tout c'est que oko kitano ngana kana peso Bino merci vraiment na musala bosala ya kitoko merci D'accord, merci. Voilà. Maman la biso Marie. Maman Marie, le pas toujours caillou maman. Allô Moura, Bonnie. Oui, ça va. Ouais bien. Nabi et Moura. Idée na OP si wana en tout cas eza idée mo bien. Baba kouk to sombaka ba billet premièrement. Na ba oyo ba ozwa opportunité okende te et servi na ba oyo ba somba billet te. Parce que baba kouk to za force à SB. Même ça bien biso ba ange dans ba angélique kolobake, il faut toujours soutenir entre nous pour tout tombolara toujours bender la SB. Et là on a lobaka en tout cas bien idée on les a bien et baba kouk billetterie ce que fou moi mi to somba karaba billet oyo so somba au cas où on rekende te to sala rande to sala mais ezaka pour na force à SB. Merci Moura. Maman la biso Alphonsine, bonjour. Mère, fais-moi la micro. Mourachu. Oui, maman. Bon, nous va bien. Ok. Ngape na ngana lobaka na sepeli ba makamulo sondenge zo leka bien. En tout cas, la commission Nzambe na ya Kishasa, tala kaka anosango le 6, le 26 plein wana ezo lekelanga. Donc ezo lekelanga pinda. Alors balobi ke Nzambe soki sa telemi ata kutu boyena bino combien. Dobo kokate ata bosai liboke Nzambe osali la sila. Donc eza tango na ye. Et là, on est dans matin, na loba na koti na moni place mo batiaki photo ya Teresa. Ngala gasika mbatu na biso balingi balobi la Teresa likamu na koti na mona moso boko azolo basila mutema mabe. Okoyoko tika ta Teresa vanda na ndaku te ozondima yako matawana. Est-ce que batu musu tango batala ka babiloko ngona ebite so batala kango ba misa ko kangama so batala ka misa ko fungama. Est-ce que Teresa kende kuna po sala spectacle ke to kende neka comme visiteur? Donc ba maitsaki na ndenga mata ne kaka pesa mbote mais bimi lokola ke Teresa ke sala po ba futa ye. Et pourtant émission Teresa uta ko leka muno sa landi ngo Teresa lobby ndenge ni nazo vivre ndenge ni sila zo sale mais ba to lokola ka kombo asile sala ka bango lengi na munoko po ba loba o sila mutema mabe pona nina matsa Teresa ko tike na ndaku ta vanda mais mama ni Si j'ai Zalaki, de Kolobela, les Kababiye, il y a les 5.
na sujet musu ezake ba lobeli ya sila oyo basangisaka sila na miniature na batu il faut batika po sila za susu na adversaire na Congo te tozalaki na deux sujets wana sujet eza soko mati omotive batu mpona biya le 5 na kopekisa balobeli ya sila oyo basangisaka sila na baminiature na batu tozalaki na sujet wana tokomi na makambo mosusu ndenge nini c'est ça que je me demande Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre.